balobi RDC mboka elengi makamboleka na Congo bandeko na nulle part ailleurs esika musuteka na Congo mboka moko oyo malgré pasi malgré kolela malgré benga ngonini malgré guerre bato bazokufa eza na réalité na ngoka ya yango moko unique et spécial oyo ke nayoka mutu moko alobi na Congo soko beli dépression c'est que yo mo mutu lingi parce que makambo leka na Congo bandeko kokamwa spectacle pona boyambi ya roi ya Belgique soki kombo na ye nani na mwasi na ye baki kobeta tour na Congo talaka toza colonie belge n'est-ce pas batsali tour à Congo bake na ba grande ville telle que Lubumbashi eza ville ya monene ya mboka na biso toyebi et pendant que roi avandi cérémonie bato baza kobina traditionnellement ndenge ezalaka kaka bandeko babolingo nayebi te soki nabenga ngo nini ndeko wana bilamba batongelaki eleki na monene nayebi te mais siko eloko nga nazokamwa nazocomprendre te mais les frères yango alati kaleson te ndenge nini bandeko kokamwa pendant que baza kobina ye na baninga na ye bandeko kilote ekwei totala na bilili kilote ekwei bandeko bafenda nyonso libanda bafesulu libanda bandeko toyebi na lingala koloba mo wana penza tel ke ezalaka esalaka mwa ndenge mwa genre donc bozo comprendre derrière nyonso libanda bibundeli ya kimobalité libanda donc biso caméra ezwi na sima parce que caméra se positionnaki na sima donc bato bazalaki liboso bandeko bamoni likama bamoni bwale bamoni mankakadiaka bamoni ya bango makambo bandeko tobondela mi mpona mboka na biso parce que l'homme spirituel juste de tout dit la Bible ngana na amuta molimo ngana omona ngo na angle mususu oyo eza normalité bandeko bolimbisa en tout cas esekisi mais côté musu esali pe pasi esali pasi ndeko wana amukolo amobale amukolo toyebi te so baza père de famille toyebi te so aza na bana bon c'est vrai aza jeune mais ta musu pa bala pe ta musu pa na bana mata so aza na bana ata bala te akoza na chéri en dehors de ça aza mutu abima na famille parce que mutu moko te abotamaka sans famille abima na famille ta musu pe bandeko ne bazaki ona baya kotala comment est-ce que yana bango zo performe comment est-ce que yana bango zo performer mais malheureusement bamona kaka yaya molumbu na poasa kaka boye mutakala sikongo eloko na comprendre te ezake comment est-ce que ndeko wana aye kosala danse alati uniforme oui c'est vrai ndenge baninga so balati mais aza na caleçon te na sebolimbisa ngai boxer eza te parce que ba caleçon ekoma plus biloko bana mike mibali toyebi o bakoli balataka ba boxer frère ana boxer na c'était bon d'accord peut-être boxer est cause à cher mais ata caleçon eza te vraiment baninga mususu peut-être na ba côté un peu reculé bon Lubumbashi eza pe reculé te ou encore so makoki eza te neti ba couper o balataka eza minene o bazosalela danse akwa kozata na sous kilote moko na se ata soki eza caleçon te to boxer te mais tomonaka mibali bazala des fois musu na bagondo moko bo babetaka na se ya mwa système mais l'essentiel achango na se kaka po tala kaka po ebomba nzoto po couper o aosala cérémonie nanu ya monene ye moko penza tanga za kotambola na sentir mopepete na se bon je sais pas comment komi na tina niveau ya okende kosala cérémonie bongo ozo kobina pe badanse makasi ndenge wana na couper ya monene sans calbar na se mais c'est compliqué en tout cas franchement moi personnellement elekeli ngai ekamwisi ngai soki na memi yango awa c'est vrai ta mususu tokomona yango eloko moko mais bon côté mususu po to détendre pe baner air moko koseka ezalaka pe thérapie ezalaka kisi etraitaka pe mwa koseka etetaka baner journée mobimba surtout ke toa weekend ta mususu mwa divertissement eza te baproblème mpe eza telema ebele bafacture akofuta bapression epai
mata kita kende zonga au MDGD TV oyebi ke mère apesa atoli mais côté mo pe mo ba bilo moi mike zala po kapo yo ki on peut saluer moi bien. En fait les amis, nga frère wa kamwisi ngai na ebite comment est-ce que ye aye ko sala cérémonie à danse ndengwana sans kalbar ata bino moko et puis coupa la teza munene ando sentir mon pepe na sete et puis ekoi na pete ekoi na pete brrr ekiti nyonso na mabele baninga ba ravitailler ba tomboli yango likolo mais a continuer pe kaza courageux ba continuer ye na se siko na ebite tango ba telemaki na suke suka endeni parce que caméra ekati bato bagangi ba supporter bagangi to ebimbo na biso Congo eza pasi na ebite bandeko na ngai epesa pe leçon c'est vrai to koya to seki mais côté mususu pe pesa leçon na ebite soki eza na bato par hasard o tam so pe ba rolanda oza pe na ba jemoro boye to encore balolenge mo boye okoka kiloti na sete fait très attention talelo ekoye komeli ndeko ko komela yo pe surtout ba tata faisons très attention na sina mona pe tata moko to yoka lisolo ndenge wana na ndaku tellement ye nango na ndaku alati pantalon na pyjama boyika bana nde baza mobulu aye kokangia na nzoto atombola ye papa siko tanga zwi mwana bwake likolo pantalon okwei sans calbar na se ça c'est l'abomination ça c'est plus que la sorcellerie parce que mwana omona bolumbu tata te bible lobi e aneti ndeko wana aza na famille ana baleki aza na bayaya aza na baboti ba oncle et consort asi akoli déjà sikoyo kilote ekiti ndenge wana bisika bikauki nyonso libanda biso toza na chance tomoni na nsima kamera ezwi na nsima sikoyo bato bazali liboso bamoni bisika bikauki soki mpe zambe ezalaki ya kokola kuna bamboloko ndenge baza kokima mbango bato bamoni eza kitoko te eza vraiment propre te en tout cas toyekola kolata sous-vêtements même papa c'est très important po okoyi mpe okuta na incident libanda to ambiscade libanda likambo ntango oyaki elobaka te toyebi mare akoloba nyonso me na suka pierre atoli oui likama ntango oyaki elobaka te estce ndeko ayebaki ke kilote ekende kokwea ye ayebaki te epesa ye mayele ata sombo yango kosomba boxer eza te to caleçon oyo biso tobengaka na afrique bakilote basystème mwa basystème ya batombola ya ba 2000 francs ezalaka nango wana ya nango eloko mo te moto akomona ya nango eloko ase donc ata soki eza façon problème te mais l'essentiel ebombo na se soki azalaki nango peut-être elingi préserver ye mais tala nde basupporter bagangi pourquoi parce que bisika bikauki emonani c'est pas bon bandeko to apprendre koyeba komibatela esopie makasi ozotambola na nzela likama ntango oyaki elobaka te okokutani na mbiskade to bitumba to likambo moko be na nzela elekelaki wana eyindi sikoyo yo olati survêtement mais sans calbar kitoko te ou encore bapapa ebele na profite mpe kaka na occasion mpona loba surtout bao baza na bacélibataire bapapa ebele baza na bakaleso kotoboka ebele baboxer akotoboka oyoka alati yango boye sikoyo ta mosusu lidusu ezaka liboso oyoke oyoka système ezokengela na fenêtre okokuta na likama boye babendi yo mbati récemment namonaki na groupe moko ya whatsapp batindi video moko moto babandaki kobunda na mwasi na ye oyebike pendake bazobunda kilote ekwei kaka même phénomène eloko tomoni wana ekwei na se eloko eza te j'ai pas compris esali ke la personne bandaki kobunda na ye ndeko mwasi aprofite ake kodiembela na nini na bijou de famille bolimbisi na mbu madamu na Eva akangi toyebi force ya bapapa ezalaka wana et c'était terrible nazalaki na video yango malheureusement na efasaki parce que nga babilo abomona bomaka na telefone te il y a pas longtemps oui ezalaki mpenza na nini na galerie na nga ka bagroupe tokota bikotakota na nga mota namoni yango na seki nayoki na pasi na motema parce que façon bakamolelaki yango na do makasi vraiment nyonso esilaki ndeko bandaki koganga vous voyez mpe en fait mpona koevite babiloko misusu faut faire très attention ozobima yeba kolata malamu na se yebaki oza na eloko ya bien na se bandeko oyo boza na bakilote toboka baboxer bakaleso toboka bapapa bobwaka ça ne coûte rien et puis na conseiller ba maman c'est pas gentil il y a des femmes qui sont mariées
mais bozalaka mibali na bino bazana bakale so kotoboka na ndako oka penda lidofo la munene na liboso tina sima eya kitoko te oyebi te ndenga bimaka bongo embuscade nini nakokutana nango pantalon ekokweya ye pantalon ekokweya ye et puis soni kozalaka ya ye te kozala pe ya yo parce que yo nde mwasi na ye yala babiloko misusu ya mike mike oyo mibali bakipaka penza te bazala vraiment désintéressé mais mama nde fo yeba kozwa soin nango babiloko neti ba sous-vêtement babiloko neti ba maillot du corps oyo tobengaka singlet mama nde fo yeba oko singlet papa koma kaki jaune na sa mapeka surtout a moto ya monene atokaka mingi kaleso toboka ça ne coûte rien ba sous-vêtement ekuta eloko te sombela papa boxer a bien eza mpe eloko tosomba yango mikolo nyonso te zola ata mwa 3 paquets ya mibale na kati to 5 paquets esala ata 10 abana kolata azochange ozokosukola aza kolata ainsi de suite boye kitoko te mbula osombela papa kaleso oyebi te ye moko mpe mbula asomba boxer ayebi te toboka aza ne kutu kuna ntango mibali bakipa te sikobota neti baincident ya boye en tout cas bandeko ete ya biso c'est vrai eza eloko moko esekisi ta mosusu mpe tomoni yango eza ntina te mais croyez moi eza important eza vraiment important nasali voice oyo to mpe mission oyo pamba te eza penza mpona koalerte biso to mpe kopesa biso toli eza na babilo mosusu ezala mikie mais eza important ya nango bilo moko minime ya pa mpamba mais eza na ntina neti boxer to sous-vêtement ya babiloko ça ne coûte rien du tout ça ne coûte rien du tout ekutaka nango eloko te mais oyoka mutu akipaka yango te et pourtant eza likambo moko eza sérieux neti likambo ekomeli frère na biso eya likambo monene eza soni eya vraiment soni ya soni makasi soni mpenza makasi parce que sopi ye so bamaster bazalaki wana na Congo toyebi Congo nde ezalaka na matumboli ya bato akokoma mpe mal vie to baleki to bandeko na ye oka posala eloko moko balandisi yango alongwa kuna yo kutolata kaleso te alongwa kuna kilote ekweyaki alongwa kuna tomona bisika bikauki alongwa kuna ta kutu oza kutu boye yo kutu oserazaka te atala yo kutu oza ondire bebe ya 5 ans par exemple atala yo kuna toyebi babiloko wana tokola tozalaka mpe bagene toyebi babuzoba oyo ezalaka entre amis entre jeunes barapela bato bamakambo moko boye tu vois vous voyez un peu donc yango moni toye kopesa toli mpona koconseille bandeko na bref toza molai te parce que eza likutu likambo ya komemela lisolo molai te toye koloba na bandeko faites très attention eloko ya mokie ezalaka te il faut koluka koconsidere bamakambo mosusu omona yango eza minime mais eza grave eza sérieux yo ozala na bakilote akotoboka fait très attention parce que oyebi te likama nini yango ekomela olobi oko se retrouver na embuscade boye epaka il faut kima na kokima wana na kati ya cafouillage boye benda brou sur vêtement kwei oza na kilote akotoboka ou encore oza na eloko te na se c'est très dangereux ou bien eza ya eumela échanger couleur eya maamba soni tobongisa mama sombela papa kilote papa yo mpe nano obali te mibatela misunga po tala lelo o likambo ekomeli ndeko yo mpe kokomela yo lobi faisons très attention biso kutu tomoni nsima bongo bato bamona ye liboso oya kosilisa bato esengo bato baye koyamba roi vraiment ou encore bon esengo kutu ta mosusu bato esekisi bato basepeli mais koya komodire bato boye koya kolakela bato mabe boye bato bayaki na esengo ekomi bazonga na bilakeli mabe bazonga na bilakeli mabe mpona nini baye komona bisika bikauki kuna kitoko te eza malamu te vraiment change ozala malamu mingi en tout cas mpona lelo tosuki anzamba apambola bino ezali kaka toye kopesa toli kopesa conseil na bandeko surtout mibali même bana basi mais mingi tolobala mibali tobeta seti na mibali parce que mingi bakipaka te mibali bazala mpe négligent côté wana papa somba bakilote mama sombela papa bakilote ya bien ya propre ya kitoko bwaka bakaleso kotoboka oyo oza nango wana soki mpo oza nango te somba sino te mabe makasi yo olataka babiloko soki ya ndenge nini nango na se wana arrête un peu vite ça parce que lobi ekosopa yo okutana na mwa embuscade na nzela ozala malamu te c'était ça pour aujourd'hui oui même bamama mpe prochainement tokoyela bino mpe parce que eza na bamama ebele oyo bazoyeba te ke eza na bamama mosusu vraiment il faut kolandela yango
à la loupe. À la loupe. Parce que la femme doit être sensuelle. La femme doit attirer. Yoza babilo mo la tarawana ya kala kala. Ya kala kala. Et pourtant, temps actuel, lelo oyo mosa ko la tarababa. Baba sous-vêtement babila tela te tozongi la ba mama lelo zaye parce que ndeko na biso na kilote ko ya mwana mobali. Prochainement toya olobela ba sœur ba mama ba basi et consorts. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur MDGD TV Mafuta Yasika. C'était ça pour aujourd'hui. Pour ce qui s'appelle et sungape bandeko. Et nzamba pambola bino tona besoin ba soutien na bino, bo partager ba lien na biso et au sala et sengo mingi, merci beaucoup. Zambena boya, ola tike mo vanzina.